Bandeko balandi to pesi bino mbote bisika nyonso bozoza biso na tango oyo tikete kimia ya nkolo Yesu Kristo ezala likolo na bino nyonso mpe azala mobateli na bino particulièrement na batango oyo ya pasi oyo ezali koningisa mokili mobimba na pandemie oyo ya coronavirus. Ndenge to yebisaki bino mbalo elekaki to si ko préparer série ya ba enseignement oyo ezali kosunga biso kokota na likambo etali coronavirus pe kobimisa ba mateya ya ntina oyo tokoki kosimba po ete ezala lokola mokambi na biso esunga biso kotambola malamu na tango tozali komilengela pona bozongi ya nkolo Yesu Kristo. Alors nasengi na bino ete bomilengela bisika nyonso bozali po ete toyeba na koyekola biso nyonso elongo sima ya losambo oyo. Nzambe na nguya tata na biso mojasi ya likolo pe na se matondi mingi po ete yo ozali nzambe kolo ya batemps pe ba circonstance pe na tango nyonso tosengeli kopesa lokumu po ete yo bongi na yango. Merci na occasion ozopesa biso ya kokutana na bandeko ya mibali pe ya basi bisika nyonso bazali tikete kimia na yo ezala likolo na bango pesa biso mayele pe bwanya ya koyekola liloba na yo pe koyoka na alima kotia na misala batoliki toko ozali kopesa biso pona bomo na biso ya awa pe ya lobi na komo na Yesu mokonto bondeli boye amen. Bandeko balandi to yeli susu liboso na bino mokolo lelo na mutu ya liteya ya mibale o ezali koloba coronavirus lisumu ya ebandeli elimbolami. Coronavirus lolenge eye na lolenge tamboli na mokili mobimba ezali kopesa biso toli kanisi ya kososola likambo etali moko na bamateya oyo epesaka yiki pe mobulu na kati ya mangomba ndenge na ndenge na oyo etali lisumu ya ebandeli. Alors bato ebele bakokama koloba ete ndenge nini penza lisumu ya ebandeli ekosala nini na kati ya coronavirus. Alors bandeko tokokota na kati ya boyekoli eloba na Nzambe po ete toyeba na kososola lisumu ya ebandeli ezali nini pamba te bato ebele bandimaka te lokola Biblia elobaka ete ezalaki mbuma oyo Nzambe apekisaki bato balia bapesaka yango ndimbola ya bango moko pona ko justifier peut-être ba point ya doctrine oyo basi bayamba pe ba miboko mususu balandaka na kati ya ecclesia. Melelo na komisi Nzambe pamba te asepeli kofongola mayele na biso po ete na nzela ya maladi oyo ya coronavirus toyeba pe na kozwa affermissement na oyo etali lisumu ya ebandeli. Lisumu ezali nini? Nde mutune ya liboso esengeli bato bamituna. Pamba te soki tozwi bososoli malamu te ya lisumu na ndimbola na yango vraiment ekozala na pasi kososola penza ba conséquence ya lisumu ekozala pasi kososola ndenge lisumu ezali kotambola na kati ya mokili pe kokima lisumu. Tala tina nini zaka toujours malamu mingi penza kososola na ino likambo po ete toyeba na koyeba nini ya kozwa kati na yango to nini ya koboya kati na yango. Tango tozali kotanga na mokanda ya Yohane ya Yambo mokanda na ye ya Yohane ya Yambo toza na évangile ya Yohane te me mokanda na ye ya liboso ya Yohane na mokapo ya misato eteni ya minei Biblia ezoloba na biso boye moto na moto oyo akosalaka masumu akosopaka mibeko masumu majali bosopi na mibeko. Alleluya bana Nzambe. Lisumu ezali kosopa ya mibeko. Tozo andakisa lokola na lingala bazali koloba bien kosopa mibeko. Awa totala mibeko lokola mai ozali na yango na kati ya kopo papa asengi yo po ete amela. Kasi tango ozali komema mai wana opusani otuti nde libaku mai wana esopani. Esopani na mabele pe ekoti na mabele.
biso nyonso to kozala elongo koyeba ete soki mai esopani moyen ya kolokota yango lisusu ezali te, pamba te esopani na kati ya zelo esili komelama. Alors kobuka mobeko ezali nde kosopa mibeko, lisumu ezali kosopa mibeko, lisumu ezali action wana ya kosopa mai, ezala par accident, ezala volontairement, soki mai esopani ezali mbeba pamba te moto azaki kozelaki amela akomela te pamba te mai esopani. Moto azaki kozela te ta moso alambela ngo fufu akolambela ngo liso fufu te po ete esopani. La même chose na oyo etali mibeko, nzambe apesi mibeko po ete totosa yango malamu. Alors mibeko wana ezali lokola mai tolingi tomema epai ya nkolo mpona kolakisa botosi na biso epai na ye, mpe kokokisa mokano na ye na komema mibeko wana. Nzoka nde lisumu sikawa ezali nde kosopa ya mibeko wana, c'est-à-dire que tonyati mibeko wana to bebisi yango ebungi kobunga moyen ya korekipere yango lisusu ezali te. Tobuki mobeko, konyata mobeko yango nde babengi lisumu. Mais mibeko esengeli toyeba yango penza malamu pamba te siko motune kotunama na ebandeli eske mibeko ezalaka, pamba te bato ebele bazokanisa mingi ete mibeko yaki kobima nde na tango ya bana Israel na Moïse kuna na ngomba na Sinaya. Eske na kati ya elanga Edeni mibeko ezalaki? Tango tozali kotanga na mokanda na Genese, mokanda ya ebandeli, mokapo na yango ya mibale eteni ya 15 kino 17. Biblia ezoloba na biso boye: Yawe akamataki moto mpe atiaki ye na elanga na Edene kotimola yango mpe kobatela yango. Yawe Nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga, nde mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Nzambi mokolo okolia yango okokufa solo. Bandeko bayekoli makambo etali mibeko bazuzi na balobeli bato bayibi malamu ete mobeko ezali likambo moko bapesi mpo ete yango eba na kobongisa kovanda na kati ya bato, mpe mpo na kopesa yango makasi po ete batosa yango esengeli yango ezala na mbanu na yango. Mbanu wana ekoki kozala malamu, mbanu wana ekoki kozala mabe, ezala na sanction yango nde mbano ya mobeko. Soki moto asali boye akozwa boye, soki moto asali boye te akozwa boye. Yango nde kopesa bokasi sikoyo na mobeko mpo ete bato bayeba na kotosa yango. Na kotanga makomi oyo ya mokanda na Genese mokapo ya mibale eteni ya 15 pe 15 kino 17, ezolakisa biso ke Nzambe azwi moto ye akelaki atie na kati ya lupango na Edene. Avandisi na kati ya Edene kuna mpe atiki ye pamba te, apesi ye mosala ya kosala na kati ya elanga Edene. Ayeba na kotimola elanga, kobalola mabele, kobongisa esika, mpe ayeba na kobatela elanga wana, kobatela yango po ete ezala kitoko. Banzete yeba na kokoba kopesa bambuma na yango, bafololo yeba na kopesa solo kitoko, ezala esika penza ya esengo, ezala esika ya kimia moto abatela yango. Me na oyo etali kolia, Nzambe apesi ye pe motindo asengelaki kolanda na makambo etali kolia. Ayebisi ye bongo donc makambo nyonso banzete nyonso ezali na kati ya mbuma ya na elanga ezali ya kolia te. Ezali na banzete okoki kolia, ezali na nzete okoki kolia te. Mpe ayebisi ete nzete nyonso ezali na nkona na kati ya mbuma na yango, na pesi yango na yo olia. Ndunda nyonso o ezali pe na nkona na kati na yango, na pesi yango epa ya moto pe epa ya nyama, po ete moto alia yango, mpe moto ayeba na kotonda na yango. Kasi na oyo etali mbuma ya boyebi ya mabe na malamu, Nzambe apekisi moto alia.
tomoni ete mobeko ezalaki wana ya liboso ezalaki mobeko ya mosala ya kosala na kati ya elanga donc kotimola pe kobatela mobeko ya mibale ezalaki na makambo etali kolia mpe bipekisami oyo nzambe ayebaki na kotia ete okolia oyo bamboma mususu ezali kati na elanga okoki kolia kasi mbuma ya boyebi ya mabe na malamu okoki kolia te. Wana tomoni penza ete nzambe asili kolakisa ete mobeko ezalaki na kati ya elanga. Nzambe apesi mbano. Alobi ete mokolo okolia mbuma oyo ya boyebi ya mabe pe malamu okokufa solo. Ça veut dire que mbuma wana certainement nzambe ayebaki danger to likama nini ezalaki kozela mokili na kolia yango. Bo bato bazali ko mituna mingi mepona nini nzambe atiaki mbuma wana na kati ya elanga na koyanola na mokuse na lombango ete esengelaki mbuma wana ezala pamba te lisumu ezalaki deja. Lisumu ebandaki deja kuna na lola ndenge tozomona ngona mokanda na Ezekiel mokapo tuku mibale na mwambe ko banda na eteni ya zomi na mibale ko kitana se pe na mokanda na Isaya mokapo zomi na minei ko banda eteni ya zomi ko kitana se lisumu esi ebandaki na lola satana oyo na ebandeli azaki satana te azaki nde angelu ya pole azaki epai ya nkolo nzambe azaki kotambola na alima utabakelaki ye kino mokolo oyo ye aboyaki musala na ye ya cherubin protecteur lokola Ezekiel azali ko benga ye aboyaki musala na ye ya mokeluba mobateli donc oyo azali ko tambusa ngbende na nzambe wa azali ko simba ngbende na nzambe pe komema yango lokola tipoi ya boyaki musala wana epesa melaki ye alingaki ete ye amata avanda na ngbende oyo azali na ngbende akita abanda komema ye. Alors lolendo wana pe lo fundo wana nde pesaki deja botomboki kuna na lola malgré batoli bapesaki alandaki yango te botomboki wana ezalaki deja babenganaki ye nde asengelaki akende na ye akende koluka bipai wapi akotia bokonzi na ye moyemba bo mayemba la moko ezalaki te pamba te ye amibimisaki lokola moto malamu boyebi ete lisumu ebimaki na kati ya lola epai wapi bange mususu bayebaki nanu te ezaki mbala liboso bayeba lisumu bamona lisumu ndenge ezali. Alors na ebandeli na yango ezaki pasi po basosola yango kino lelo ebele ntango mususu nano basosoli te lokola Biblia ezali koloba ete nzambe lola mobimba penza ezali kozela komona na penza ya bana na nzambe donc justice wana nzambe esengeli ebima na mpwasa. Satana afundaki nzambe tozomona lisolo wana na kati ya mokanda na Job tango basangani kuna na lola Satana pe ayekati na bango nzambe atuni euti wapi alobi na uti kotambola mokili mobimba kobaluka mpe oza na eloko akotuna ngai te boni ozotuna ngai na uti wapi alors que oyebi esika nazali na uti na mokili alors que nzambe alingaki alakisa ya solo na bikelamu mosusu oyo bazalaki na ye te Satana azali mobuki lokuta pamba te azalaka à l'aise te mwana na biso azali kuna na se représentant na biso azali kuna na se molakisi elongi na biso azali kuna na se na kombo ya Yobo ye azali nde kotambola lima moto na sembo moto na bwanya nzamba apesi litatoli na misu ya bikelamu mosusu Satana yoki zuwa moni ete bayokisi esoni nde asengaki par tous les moyens afundi nzambe ete nzambe azali ko corrompre Job po ete Job azala na bosembo wana pe afundi Job mbala moko wana kaka na miso ya bato nyonso ete Job pe ye atambolaka na alima kaka po ete nzambe apesaka ye biloko soki kaka babotoli biloko akotuka nzambe. Alors tozomona awa ke Satana mibimisi siko moto ya sembo moto ya alima abimisi nzambe moto ya lokuta. La même chose stratégie na ezalaki ndenge wana uta na ebandeli tango atombokaki na lola abimisaka nzambe na mobeko na ye lokola mabe ye alingaki mobeko te alingaki bikela munyonso bijalisami na nkolo eyeba na komikamba yango moko na motema na yango na mayele na yango moko pamba te lisumu ezali te tina ya mibeko ezali te conscience nde esala kaka nzambe amonaki ete ezali malamu te nde botomboki ekotaki Satana ayebaki nako bima babenganaki ye na lola nde yango wana sika watango bayekokela mutu Adamu na Ewa batie na kati ya elanga na Edeni esengelaki bapesa ye pe conscience bapesa ye pe occasion
yepe ayeba na kopona librement lokola bange oyo batombokaki na lola balandaki satana baponaka pe librement bapesaka bango pe occasion ya kobongwana kasi bango baponaka pe librement kolanda motomboki oyo tozali kobenga lelo satana. Yango wana Adamu pe na Ewa esengelaki tango bakeli bango pe bazwa ndingisa ya kolakisa pe na mokili mobimba soki bakotosa nzambe na bonsomi ou bien bakolanda monguna satana. Nde présence ya nzete wana ya boyebi ya mabe pe malamu ezalaki na kati ya elanga na Edeni. Kasi nzambe abombelaki bango likambo te pamba te tango azoyebisa bango ke bokoki kolia bambuma mosusu nyonso kasi oyo ya boyebi ya mabe pe malamu nzambe atangi mabe pe malamu na matoyi ya Adamu na Ewa. Ezali kolakisa ete Adam na Eve bayekolaki na monoko ya nzambe makambo etali malamu na makambo etali mabe. Mabe ezali donc komikata mosika na mokili na yo. Mabe ezali donc kobuka mibeko ya mokili na yo ekotika yo sans protection na ye, ekotika yo sans lisungi na ye, okozala à la merci ya monguna oyo azali deja motomboki depuis kala. Na bongo Adamu na Ewa bazwaki libaku wana ya kososola pe koyeba boni penza bango pe bakoki kopona malamu kolanda nzela malamu. Mais lisolo ezali kolakisa biso ete malgré avertissement oyo bapesaki bango ete mokolo bokolia mbuma oyo bokokufa kasi bango bayebaki na kolanda te. Kanisa nanu depuis bakelaki bango Adam na Eve bango mibale nde bazalaki kosolola, bango nde bazalaki na parole, capacité ya koloba, bazalaki na mongongo ya koloba, bazalaki na munoko ya koloba. Banyama mosusu bagangaka, bazali na lolenge bagangaka moko na moko, kasi moto nde alobaka. Metala likambo kokamwa malgré avertissement oyo bapesaki bango ete monguna azali, Eve ayebaki na kozala mosika na mozalani na ye akiko se retrouver esika oyo ya nzete ya boyebi ya mabepe malamu. Nde satana alati nzoto ya nyoka, aitize nyoka lokola mbikudi na ye abandi kosolola sikoyo na Ewa. Ewa achaki kebate amituna kite mepona nini nde nini nyoka akoki kobanda koloba. Amonaki eloko wana lokola pasite. Peut-être azaki komiloba na ye, peut-être ezali nzela mosusu nzamba aponika ka po ete aya kopesa ngai pe message. Pamba te ezaki mbala liboso ayoka nyoka azoloba. Pe utatango wana ti lelo na ntomona nyoka azoloba te. Mais Eve asololi na nyoka. C'est comme ça qu'ayebaki bongo na kokwea na kati ya mitambo pamba te Satan nzazaki deja na sima nde ayebaki na kokwea na botomboki wana lisumu ekotaki na kati ya mokili. Tango lisumu ekoti na mokili, c'est-à-dire que ndenge bakelaki bango bazalisaki bango bikelamu ya koumela seko na seko bakomaki siko bikelamu ezali na se ya bokonzi ya Satana na se ya bokonzi ya liwa. Basengelaki lisusu koumela seko na seko te, basengelaki kokufa. La seule occasion ya koumela seko na seko esengelaki balia mbuma ya bomoi. Pamba te mbuma na katikati ya elanga ezalaki nzete moko te, ezalaki nzete mibale, nzete ya boyebi ya mabepe malamu na nzete ya bomoi. Soki lokola basi batombokaki bale mbuma oyo ya boyebi ya mabepe malamu, bazongisaka loboko na bango bazwa mbuma ya bomoi baliaka yango, balingaki baumela seko na seko kasi lokola basumuki lokola batomboki. Sikoyo kanisa awa balinga bapesa meme ndingisa na Satana ya koumela pe seko na seko sans kozala lisusu possibilité ya kobebisama kozala détruit epa ya Nzambe. Lokuta ilinga kia koma likambo ya seko na ba conséquences na yango nyonso. C'est comme ça que Nzambe na bolingo na ye alobaki te. Mutu sikoyo ayebi deja mabena malamu. Moyen totika ye lisusu ezali te, ifoto benga na ye na kati ya elanga. Abima na elanga akende kotambola mokili bipai na bipai na bongo azwa lisusu mbuma ya bomo ipe aumela seko na seko te. Nzambe a partir ya moma wana kozanga kokota en contact na mbuma wana ya bomoi et réduire mikolo ya mutu liwa ekoti na kati ya bomoi ya moto. C'est comme ça que Adam na Eva ba experimenta ki liwa tango emonani epai ya mwana. Kaye abominde kona ye Abel. Nde ba moni liwa basutuki. Likambo balobaki nde yango.
nzambe apesaki bango occasion abomaki bango tout de suite parce que bango nde bazali ba premier géniteur ya race humaine soki abomaka bango mbele yo na ngai lelo tobotami te peut-être nzambe asengelaki akela bato mosusu mais apermetaki bango liwa wana ebanda kokota a partir ya bana na bango po ete bango bazala nanu convaincu bandimisa mete ya solo likambo nkolo alobaki ezali ya solo penza liwa yango oyo ekoti na kati ya mokili. Donc soki tozomona malamu lisumu ezalaki te na kati ya mokili, nzambe apesi mobeko kasi mutu aboyi nde kotosa mobeko nde lisumu ekoti. Tango lisumu ekoti ememi liwa nde bana nyonso bakomi kobotama na moto oyo asi asali lisumu bango pe bazo botama deja na makila wana ebeba babotami deja na makila wana ya masumu baza lisusu na ngoya ya kotelemela masumu te bakomi batomboki lokola bato nyonso yango wana iyo na ngai ti mikolo ya lelo moyen totelemela lisusu lisumu ezali te tozali kokwea biso nyonso tozali kosumuka ndenge na ndenge. Tango tozotanga na mokanda ya baloma mokapo ya motoba eteni ya tukumi bale na misatu Biblia ezoloba na biso boni boni na lolenge liwa yebaki na kopalanga na mokili mobimba baloma mokapo ya motoba eteni ya tukumi bale na misatu. Biblia ezali koloba na biso boye njambi masumu makofuta mbongo yango bobele kufa nde nzambe akopesa likabo mpamba likabo na ye bomoi na seko kati na Yesu Kristo. Bazolakisa biso awake mbanu to lifuti mbongo oyo masumu ezali kofuta biso ezali nini? Ezali nde liwa. Ezali liwa ya solo penza liwa ekotaki na kati ya mokili ya kozi ya botomboki ya Adamu na Ewa. Tango basumukaki pasi ekoti na kati ya mokili, liwa ekoti na kati ya mokili. Masumu wana esuki epa na bangote epalangani epa batu nyonso yango wana liwa pe ezwi batu nyonso. Tokotanga yango toujours na mokanda wana ya baloma totanga nanu na mokapo ya misatu eteni ya tukumi bale na misatu. Kuna Biblia ezoloba boye bato nyonso babungi pe bazangi nkembo na nzambe. Bato nyonso babungi pe bazangi nkembo ya nzambe. Bato nyonso uta na tango wana ya Adam na Eve bato nyonso babungi pe bazangi nkembo ya nzambe. C'est pourquoi moyen ya komilongola lelo kolobete nga nazali moyindo nazali na nzambe na nga ya moyindo ezali te pamba te biso nyonso tozali basumuki mindele basumukaka bayindo basumukaka bato ya motane basumukaka bato ya mai ya langi bango pe basumukaka. Donc biso nyonso tozali basumuki ezali kolakise te tobimi biso nyonso na kati ya libota wana ya Adam o azali moto ya liboso ya kosumuka kotombokela nzambe asopi mibeko abuki mibeko anyati mibeko ya nkolo nzambe. Na mokanda toujours ya baloma mokapo ya mitano sikawa eteni ya zomi na sambo pe eteni ya zomi na mwambe Biblia ezali koloba na biso boye likabo yango ezali motindo moko te na makabo mabimi na lisumu na moto yango moko. Njambi ekateli oyo ebilaki lisumu moko eyeisaki ekweli nde likabo na ngolu oyo ebili masumu mingi eyeisi elonga soko mpona libunga na moto moko kufa ezalaki na bokonji pona moto yango moko na koleka mpenja ba oyo bazali kozwa ngolu mpe likabo na boyenge bene bakozala na bokonzi kati na bomoi mpe na moto moko Yesu Kristo. Donc na nzela lisumu ya mutu moko lisumu donc botomboki ya mutu moko ememi lisumu na mokili mobimba epalanganisi lisumu na mokili mobimba na lisumu botomboki ya mutu moko ekotisi liwa yango ezwi bato nyonso pamba te bato nyonso basali nini basumuki ezali contamination. A partir ya Adam wa azali koko na biso moto ya liboso nzambe ajalisaki lokola biso nyonso tobimi na molongo na ye atomboki biso nyonso tobotami tozwi contamination maladi wana ezwi biso mbeba wana ezwi biso totamboli biso nyonso na kati ya libunga wana nde lelo biso nyonso tozali na nguya te liboso ya masumu. Soki Yesu Kristo te biso nyonso tozali basumuki tozali bato ya kokufa liwa epalangani mokili mobimba a cause ya libunga wana moko a cause ya botomboki wana moko. Bandeko na ngai ya talo baninga ya nkolo Yesu Kristo tala lolenge nini lisumu ebandi epa ya mutu moko etamboli mokili mobimba.
etamboli mokili mobimba ezwi biso tozala bayindo tozala mitane tozala pembe biso nyonso tozali basumu kimoto akoki komilongola azali te pamba te toyokaka bandeko mosusu babi te ngai nazali esengeli naluka nzambe na ngai wana azalaki nzambe ya bamindele me soki azalaki nzambe ya bamindele boni makambo oyo soki Adam azalaki mondele kaka mondele na nzambe na ye mondele boni sikoyo mabe ye asalaki eya kozwa tie biso epa na biso lelo ezali kolakisa ete biso nyonso tobimi na nzambe moko tozalisami na nkolo moko yango wana lisumu ezali na nguya likolo na biso nyonso penza. Alors, sikoyo lokola lisumu ekoti na kati ya mokili mobimba nzambe ayebaki yango deja. Akokaki kotika mutu lolenge wana te. Nde apesaki mabongisami. Abongisaki makambo tozali na mokanda ya Genese mokapo ya misato. Nzambe abongisaki makambo ete atako moto akweyi kasi toluka lolenge nini ya kozwa ye lisusu. Kobikisa ye lisusu pamba te nzambe alingi moto akelaki moto na lilingi na ye akelaki moto na lolenge na ye. Tango tozali kotanga na mokanda na Genese na mokapo ya misato eteni ya 15 kuna tozali kozwa elaka oyo nzambe apesaki epai ya moto alobi boye na kotia mpe likunya kati na yo mpe mwasi kati na libota na yo mpe libota na ye ye mpe akotuta moto na yo mpe okoswa litindi na ye. Awa ezali nzambe aye kopesa sikoyo lisakoli na ntina ya moto moko lokola yo satana moko kotisi mabe na mokili mpe moto akweyi masumu ekopalangana na bato nyonso liwe ekopalangana na bato nyonso kasi yeba ete likunya pe ekoti boyokani ekozala soki mokete kati na yo na libota ya mwasi kino libota yango ekonyata yo na mutu mpe yo okoswa ye na litindi na ye. Alors lisakoli wana ezali kolakisa boyei ya oyo bazali kobenga germe to descendance oyo ya mwasi oyo ezali nkolo Yesu Kristo oyo ye akoya lokola Adamu ya mibale na botosi na ye ye atamboli na mokili oyo na nzoto lokola yo na ngai avandi na mabele oyo avandi na tango kutu masumu esi ekoti epalangani mokili mobimba me atamboli na kotosa nzambe atikali kosumu kata mokolo moko te. Alors à cause ya obéissance na ye à cause ya victoire na ye likolo ya lisumu lelo azopesa occasion et pas bao nyonso bakondimela yete bazwa lobiko kati na ye bazwa siko puissance ya kolonga pe masumu na kolandanda kisa na ye apesa bango pe bokasi wana ye azana ngo ya kolonga lisumu pe bazala capable ya kozonga lisusu na boyoka ni malamu na tata. Tala lolenge likambo ya lisumu ezali ekoti na mokili na nzela Adam me Yesu Kristo aye ye pe lokola motosi ye esika Adamu akweyaki ye atosi tango ye atosi azwi elonga wana azwi epesi bomo ya seko wana azali kopalanganisa yango sikoyo moke epa bato nyonso oyo bazali kondimela ye. Alors maintenant motuna oyo bokutuna ngai ezali ete sikawa tozali koloba likambo etali coronavirus topesi yango ete coronavirus lisumu ya ebandeli elimbolani siko tososoli likambo etali lisumu ndenge bandaki na ebandeli ekoti mokili epanzani mokili mobimba na ndenge lobiko eye kokota kati na Yesu Kristo oyo apesaki bomoi na ye atosaki nzambe lokola atosaki nzambe akufaki deja liwa ya seko na seko oyo biso bato tusengelaki kokufa ye akufi yango deja afuti deja nyongo wana ya lisumu wana ya ebandeli kolo nzambe afuti yango Yesu Kristo afuti yango pe asekwi na nguya na ye tango asekwi na nguya na ye tozwi elonga tozwi assurance tondimisani ete biso pe soki tolandi ye soki totosi nzambe ata soki nzoto ekufi me na nguya ya Yesu Kristo tokoyeba na kosekwa tokozala na ye elongo. Sikoyo coronavirus ezali kosunga biso ndenge nini ya kososola likambo wana etali lisumu ya ebandeli. Lelo tozali na kati ya mokili bazolakisa biso ete maladi oyo ya coronavirus ebandi esika moko na ebandeli tomoni ete nzambe azwaki moto atiaki ye na kati ya elanga na Edeni po ete abatela yango. La même chose lelo tozomona bato bazali kovanda na kati ya mboka moko boye na kati ya esika moko boye bato bavandaka bavandi esika wana nzambe apesi mibeko
soki bayebaki mibeko wana soki bayebaki te lokola bazuzi balobaka na biso wana balobeli ya bato balobaka ete nul n'est censé ignorer la loi. Mobeko na nzambe epesami moto akoki kobosa na yango azali te pamba te mobeko na ye komami même na kati ya bomoi na biso. Ata nanu batangeli o 10 commandements te me ozali capable ya koyeba ete o ezali eloko ya bato moyen nazo ezali te. Ozali capable ya koyeba ete o ezali moto soki na simbi na kozika. Ozali capable ya koyeba ete o ezali mabe o ezali malamu. Nzambe apesi maintenant conscience na biso akomi na kati ya conscience na biso mobeko na ye ndenga lakaki. Moto na moto asengeli koyeba yango. Alors na kati ya mibeko wana toujours na makambo etali kolia. Na kati ya elanga nedeni ezalaki mbuma ya boyebi ya mabe pe malamu ndepe kisamaki. Me awa sikoyo bazola kisabiso ke maladi ya coronavirus ebandi ndenge nini ebandi nde na kolia musoni. Ngembo pe nyama oyo babengi pangolin. Na kolia nde moto akoti en contact na virus oyo ezwami na kati ya nzoto ya biloko wana pe ezali komema masumu na kati ya mokili. La même chose na maladie lokola Ebola. La même chose na maladie lokola Bazika. La même chose na maladie lokola Sida. Moto abandi kokota en contact na nyama wana zui virus na nzoto na virus shiko ezo panzana mokili mobimba ezo kende pa bato nyonso ememi liwa. Ememi liwa. Pekisi ya lisumu ndenge tomona kiango ezate à part makila na Yesu Kristo. Soki Yesu Kristo te eh bien lobiko ezalite. Yango wana nazali kolobela wa likambo etali coronavirus po totala ndenge ezali ebandi na mboka Wuhan kuna na Chine. Na kati ya wenze moko pembeni oyo baliaka mingi na ba restaurant wana bato ba mesana penza kolia mosoni ya nyama babengi pangolin. Bato bazui yango bale yango basepeli batondi me epesi bango maladi. Maladi wana ekomi mabe na nzoto ebandi kotambola epa bato mosusu ememi liwa. Ebandi komema liwa epa ya bato. Lelo bazotanga bakoto na koto ya bato penza mikama ya bakoto ya bato bakufi na kati ya monde entier. Afrika ya pamba lelo bazoloba plus de 500 000 contaminés na kati ya Afrique. Dans le monde entier, c'est des millions qui ont été contaminés et puis bakama ya bakoto ya bato bakufi solo penza na kati ya mokili mobimba. C'est vrai bato musu bazali kotia tembe babite ezali ba makambo ezali inventé ezali boy. Mais preuve pe ya kolakisa solo ete ezali inventé ezali te. C'est pourquoi biso tozali kokota na kati ya ba supputation na te tozali ko s'entenir na oyo bazali kopesa biso lokola ndakisa po ete esunga biso tozwa mayele. Pamba te ezali ba maladi lokola totalaki na lite ya mosusu ete ezali bilembo ya tango ezali kokokisama ba maladi oyo mabe tango ezali komona na boy. Alors tango elongwe kuna na mboka Wuhan ebandi kotambola mokili mobimba lelo ekomi partout ezala na Afrique na Amerique na Europe na Asia pe na kati ya Oceanie maladi ekei mokili mobimba ememi liwa bisika nyonso bato bakufi na maladi wana bazali solo bazala moke bazala ebele liwa ezali à cause ya maladi wana euti esika moko lelo epalangani mokili mobimba ndenge moko na lisumu o ezangaki solution maladi oyo ya coronavirus nanu ezu solution te. Nanu ezu solution te pamba te kisi nanu ezu amite. Banyonyo nanu ezu amite o ya kopesa bato pete ebikisa bango solo penza na kati ya nzoto na bango. Bato bazali komeka oyo nde bazali tango musuku kozwa lobiko na lisungi ya nkolo Yesu Kristo. Tokoyeba na kotala yango shikoyo. Tango lisumu ekoti na kati ya mokili Nzambe amoni ke solution mosusu ezali te. Esengeli po moto akelami na elilingi na Nzambe pepema ya Nzambe ezali kati na ye. Esengeli moto moko na bonzambe nde akita. Ange te. Esengelaki moto moko na bonzambe akita. Aya ko rachete moto. Aya ko rachete elilingi ya Nzambe. Aya ko bikisa ko somba lisusu oyo esilaki kobunga. Yango na nkolo Yesu Kristo ayebaki na koya. Lelo bandeko na ngai na maladi ya coronavirus etamboli mokili mobimba. A cause ya boya kotosa mobeko nyama oyo Nzambe apekisa na kati ya Biblia me bato batosite bato bakei kolia babuki mobeko basopi mobeko
ndenge adana eve aboyaki kotosa mbuma oyo nzambe apekisaki aliaki lelo mokili ya lelo bato basali lisusu lokola Adam na Eva babuki mobeko na oyo etali kolia nzambe apekisaki mbuma na tango ya Adam na Eve me lelo apekisi kolia nyama wana me bato bakei kolia lisumu yango ekoti na kati ya mokili mbeba yango ekoti na kati ya mokili maladi yango ekoti na kati ya mokili bato bazali kokufa pe bato bazali kozala contaminer sans exception ozala mondele ozala moyindo bato nyonso bazali kozwa maladi wana bazali kokufa na yango solution ekozwa mawapi nzambe ye moko kaka ndazali solution nzambe azali solution pona nini pamba te na kati ya Biblia bazolakisa biso ete tango maladi oyo ya coronavirus ebimi bapesi mwa bizaleli bato esengeli bazala na yango epa baminganga toko kokanisa yango siko na lisumu ya ebandeli bapesi bizaleli esengeli biso tozala nango na kati ya engomba po ete toyeba na koevite maladi wana par exemple balobi na biso ete toyeba na kolata kashine ezali lokola koloba ete koloba mingi te loba moke pe mingi esika ozali bato bazali ebele esengeli kokanga monoko na yo po ete soki ozali na maladi okontamine moninga te pe moninga soki azali na yango akontamine pe yo te esengeli kolata kashine mpo na komipekisa pamba te maladi ezali koleka na soyi ezali kobima na monoko na biso to mwa londende wana ebimaka na monoko na biso tango tozali koloba lokola na koloba boye londende ezali kobima yango ekoki komema maladi soki ozali na yango nde balobi ete bato balata bakashine balobi ete esengeli bato pe bayeba na kozala na distance bamoko na bamosusu ko éviter kokutana de temps en temps kokutana de temps en temps bato ebele esika moko pona ko éviter ke maladi wana etambola pe koyeba kovanda na ndako bakangi misala bakangi église bakangi bimelelo ya masanga bakangi bisika bisengo bisika kobetela mitopi pe masano ndenge na ndenge bakangi ete bato bavanda nano na ndako pe babima kaka soki ntina penza ezali ekokani ndenge nini na likambo etali lisumu tango tozokende na kati ya Biblia wana Yesu Kristo asili koya pe apesi offre na ye ya bomoi apesi bomoi na ya futi nyongo ya lisumu ya ebandeli pour que bato siko bayeba na kozwa lobiko eh bien na oyo etali pe ko éviter lisumu wana ozali mondimi lisumu ezali na kati ya mokili nkolo azokende na processus na ye pona kosilisa yango nyonso tango akozonga na bozongi na ye ya mibale akoyeba na kozwa basantu na ye amemi bango pe a détruire bato mabe nyonso pona mbala liboso pe mbala suka pe ya libela ekosalema après 1000 ans tango akoyeba na koya na mapata na ye tala mabongisi na ye ndenge ezali ndenge azolakisa yango na kati ya Biblia mais en attendant ye ayeba na kozonga ezala pona bao bandimeli ye ezala pona bao bandimeli ye nano te azopesa biso pe bizaleli oyo tokokozala nango pona kokima masumu makambo ezali ebele ya kosala me nalingi kozwa mwa makambo mibale to misato oyo ekokani na bamesure barrière oyo bapesi na makambo etali coronavirus ndakisa par exemple tango tozali kotanga na mokanda ya mosakoli na mosakoli oyo tobengi na livre lancé Ecclésiaste tokotanga na mokapo ya mitano eteni ya zomi na moko mpe eteni ya liboso kino eteni ya motoba tozena mokanda ya Ecclésiaste to mosakoli mokapo ya mitano totangi eteni ya liboso kino eteni ya motoba tolanda ndenge balobi na biso awa batela makolo na yo wana okokota na ndako na Nzambe mpe meka koyoka liboso na kopesa mbeka na bajoba mpwete bango bayebi te ete yango ekosalaka bango ezali bobele mabe eteni ya mibale nde ezali kobenda makanisi na nga sika bazoloba na biso boye keba na monoko na yo tika te ete motema na yo ebimisa liloba liboso na Nzambe mpwete Nzambe azali na lola mpe yo ozali na mokili boye tika ete maloba na yo mazala mingi te tika ete maloba na yo mazala mingi te alleluya bandeko maloba na yo ezala moke
maloba na yo ezala moke ezala mingi te ezala liboso ya nzambe ezala liboso ya bato pamba te balobi ete masumu ezali mingi na ebele ya maloba ntango moto azali kobimisa maloba ebele contrôle ezali te masumu ezali kokota mpe na kati ya bomoi na ye azali kosumuka mingi eske ezali ndenge moko te ndenge balobi na biso awa tolata kashine tokitisa mwa maloba na biso tolobaka mingi te po ete na koloba mingi ozali komipesa occasion ya kozwa maladi mpe kopesa baninga mosusu maladi la même chose na oyo etali lisumu esengeli maloba na biso ezala moke pamba te na maloba mingi masumu ezali na kati wana boyokani kokokana ezali katikati ya maladi oyo ya coronavirus na lisumu ya ebandeli oyo ezali kotambola lelo mokili mobimba ezali kopesa pasi ezali konyokola bato yango basengi na biso tolata cachene spirituel kokitisa maloba na yo ezala moke maloba na yo ezala ebele te ezala moke ezala liboso ya nzambe ezala liboso ya bato po ete oyeba bongo na kosumuka mingi te pamba te na kati ya maloba ebele masumu ezali tala nano lolenge olobaka ndeko na ngai mpo na koevite lisumu maloba na yo ezalaka ndenge nini moto mosusu okomona alamuki na tongo abandi na kati ya ndako na ye abandi na kati ya chambre na mobali na ye to mwasi na ye abimi abandi na bana na baoyo bazovanda na kati ya famille atie bato nyonso mal à l'aise abandi koloba depuis tongo tititi na bavoisin na quartier donc bato nyonso bakoma mal à l'aise à cause na ye soki ye afongoli ka munoko apanzi mabota soki afongoli munoko akoti songi soki afongoli munoko abandi kotongo soki afongoli munoko abandi kobuka lokuta soki afongoli munoko abandi kofinga soki afongoli munoko abandi kobimisa mbindo na mbindo bosoto nyonso ezali na kati ya nzoto. Non seulement ils allaient ko bebisa mais bebisi na bisika ya zali ko vendre bebisi bato mosusu pourtant okoya ko tonga moninga epa moninga mosusu yepa azwi kanda na kanda wana yepa ke ko sala dégâts yo zali contaminer o contaminer moninga pe ke ko contaminer tala lolenge masumu ezali ko tambola la même chose na we etali coronavirus oboyi kolata kashne tango koloba obimisi londende na monoko obimisi soyi na monoko ezwi moninga epesi maladi yepe tango akokende apesi maladi tala lolenge bokokani ezali katikati ya maladi oyo na lisumu ya ebandeli maladi oyo ezali kosunga biso bandeko totala penza malamu toyeba stratégie ya lisumu toluka moyen ya kokima yango nzambe ateyaka biso ta mosu na biloko apepele na biloko oyo tokoki comprendre po ete tososola makambo ya makasi oyo tokoki comprendre te tala tina nini nasengaki na bino ete toyekola biso nyonso coronavirus lisumu ya ebandeli elimbolami donc coronavirus lokola ko limbola ya lisumu ya ebandeli po ete bato basosola bato balongwa na kati ya interprétation mabe bazaka na ngwa kolobete lisumu ya ebandeli ezalaki na ngombo te ezalaki boye bato basosola ke lisumu ezali nde kobuka mobeko na nzambe lisumu ezalaki kotala Adam na Ewa yango ezosala mapelelo na tango ya Adam na Eve nzambe alobaki balia mbuma ya koyeba mabe na malamu te mais lelo nzambe apekisi pe kolia banyama lokola par exemple bapangolin mais bato baboyi koyoka bato babuki mobeko basopi mobeko liwa ekoti na kati ya mokili mobimba contamination ezali kotambola bipai nyonso esengeli siko bato balata bakashine yango wana nkolo azala kolakisa biso na kati ya 1 Corinthiens na kati na mokanda d'abord ya mosakoli mokapo mitano eteni ya mibale alakisi biso ete esengeli maloba na biso ezala moke ezala epa ya nzambe ezala epa ya baninga na biso bato esengeli maloba ezala moke po to contaminer baninga te ndakisa mosusu ezali na likambo etali coronavirus balobi ete esengeli kosokola maboko de temps en temps na ba liquide n'est-ce pas à base alcoolique de sorte que ce qui virus azana maboko akozala éliminer moyen aibana ko détruire biso ezalité mais ndeko nanga tika na biso ke même sur le plan de la foi pona ko kima masumu esengeli kosokola tango tuzokende na mokanda na emoniseli na mokapo ya sambo eteni ya zomi na misatu pe zomi na mine yoka témoignage bazopesa pona batu moko bazaliwana moko na mikolo na lubi emoniseli to Apocalypse chapitre 7 verset 13 na 14 moko na mikolo alobi na ngai ete baoyo balati bilamba pembe bazali banani mpe bauti wapi na lobi na yete nkolo na ngai yo yebi
alobi na ngai ete bazali baoyo babimi na monyoko monene basukoli bilamba na bango mpe bayeisi yango pembe na makila na mwana na mpate. Alleluya. Soki na makambo etali coronavirus esengeli kosokola maboko, me na oyo etali masumu ndeko na ngai okosokola maboko na maite, sokola nde bilamba na yo ya molimo na makila na Yesu Kristo. Bilamba ya molimo ezali nini? Bilamba ya molimo Biblia ezopesa biso eyano toujours na kati ya emoniseli mokapo ya zomi na libwa. Cette fois-ci totangi à partir ya verset 8. Biblia ezoloba boye, tobanda même à partir ya eteni ya sambo. Tosepela tozala nesengo tokokumisa ye mpwete libala ya mwana na mpate esili koya, mwasi na ye asili komibongisa njoto, njela epesameli na ye te alata bilamba pete na langi na mpeto, mpwete bilamba yango pete bijali boyenge bene na bapetwi. Alléluia. Donc tozomona ke bilamba na biso ya molimo ezali nde ezaleli na biso, ezali nde lolenge na biso, caractère na biso nde esengeli kobongisa mokolo na mokolo konika yango na makila na mwana na mpate ete ezala petwa. Bokokani ezali pe kokota awa na oyo etali penza likambo etali coronavirus na lisumu. Kokima coronavirus esengeli kosokola maboko, kasi pona kokima masumu esengeli konika caractère na yo, konika elamba na yo ya molimo, ezaleli na yo, konika yango na makila ya mwana na mpate. Makila ya mwana na mpate ezali penza kisi malamu pona koyeba kopetola masumu nyonso ezali na kati ya caractère na biso. Ata bato basi bapesa o caché balobi ete ye ndumba penza akenda sango, ata bato basi bapesi o caché balobi okuluna penza kobongwana te, soki bato basi bapesi o caché balobi moto na kisi epa na Yesu Kristo impossible ezali te. D'ailleurs bato bazali ebele na kati ya kindumba bazo bunda nango, bazo luka kotika yango, bazo yeba te bakosala ndenge nini. Lelo nazo ebisoke makila na Yesu Kristo ezali capable ya kopetola ezaleli na yo, sokola ezaleli na yo mokolo na mokolo. Ndenge bazo yebisa yo kosokola maboko de temps en temps pona ko éviter coronavirus. Bato bazali kosokola maboko, na moni ndenge bato bakaboli ba cantine ya mai, na moni ndenge bato bakaboli ba savon, na moni ndenge bato bateki savon wana ya muselu oyo ya moke bazali koteka na ba pharmacie, bato basombi moke na kati ya poche, bato basombi ba savon ya ndenge na ndenge, ba susu kutu bazana makoki ya kosomba savon wana te, basaleli putulu. Essentiel kaka basokola maboko na bango ezala petwa po bakwea na maladi wana te ya coronavirus. Mais pona ko éviter lisumu osalaka nini ndeko na ngai? Osalaka nini? Nika comportement na yo, nika ezaleli na yo na makila na Yesu Kristo. Ezali savon spirituel, ezali détergent spirituel, ezali petwa, ezali capable ya kopetola masumu nyonso na kati ya comportement na yo. Kondima sacrifice ya Jésus Christ chaque jour. To kondima ka sacrifice ya Jésus Christ wana chaque jour ndenge nini? Ezali a partir ya moment où ozwi décision ya ko reconnaître que ozali mosumoki, okoki komibikisa yo moko te, ozali incapable ya komibikisa yo moko. Oza na posa ya mosikoli, oza na posa ya mosungi, oza na posa ya mobikisi. Ondimi sacrifice ya Jésus Christ. Liwana ye na gomba na Golgotha, makila na ye asopaki, ondimi yango lokola mbeka sikoyo pona kopetola yo. Ozwi engagement ya kotika masumu wana, pe kosenga na nkolo Yesu Kristo nguya ya kopesa bokasi ya kolonga masumu wana. Azali capable ya kosala yango. Nika caractère na yo pe comportement na yo na kati ya makila ya mwana na mpate. Ndenge ozali konika maboko na yo na ba savon ndenge na ndenge pona ko éviter coronavirus. Nika caractère na yo pamba te liwa ya seko na seko ezali. Coronavirus ekoboma kaka nzoto, ekoboma molimo te. Mais lisumu ezali capable ya koboma na nzoto pe koboma na molimo. Pe moyen moko nzambe apesi biso ezali détergent spirituel o ezali makila na Yesu Kristo. Est-ce que vous allez prier à kondima yango pe ko somba yango pe? Imaginez-vous ceux qui biso nyonso autozaka na même volonté. Ndenge toluki ba cantine ya mai, ndenge toluki ba savon pona ko éviter coronavirus. Ceux tozalaka na même empressement. Pona ko yeba pe ko luka makila na Yesu Kristo na bomo ina biso jour après jour, instant après instant. Oniki na kati ya makila na Yesu Kristo, caractère na yo pe comportement na yo. Mbele
lisumu etikala kosala ba dégâts na kati ya bomoi na biso te. Soki biso tozaka na empressement na lombango ya koluka ba kashne moto nyonso aza kobatela monoko na yo po ete abetisa moninga libaku te, ye moko abeta libaku te, abetisa pe moninga libaku te. Imaginez-vous ce que pouvait être le monde. Lelo à cause ya parole mokanda ya Yakobo ezolakisa biso ke lolemo na biso ezali lokola moto, ezali lokola moto gehen. Alobi ke Yakobo azoloba na biso ke banyama nyonso ya kanda ya mokili oyo ainsi de suite batu bazwa makoki ya kodomte bango ko maîtriser bango. Mais lolemo mutu azana capacité ya ko maîtriser ngo azate. Ezali lokola vraiment moto moke oyo ezali kozikisa zamba monene. Imaginez-vous maintenant ceux qui to sala ka penza makasi ete moko na moko abatela monoko na ye. Abatela monoko na ye te abeta libakute pe abetsa moninga libakute. Et quoi ko zala malamu mingi. Alors la même chose ndenge tozo kolata kashne. Awa na zolo bana bato bayoka ka solo bawe bazali kolata kashne na kingote. Kasi yo bazali kolata penza kashne na mbanga. Pona kokanga penza zolo na bango pe kokanga monoko na bango ete bazwa maladi te. Batu wana na zolo bana bino ete bandeko na ngai. La même chose ndenge tozo sala yango to sala pe pona ko éviter contamination spirituelle na we etali masumu. Tozali capable ya kosala yango bandeko na ngai. Coronavirus esunga biso. Oyo ezali kosalema na ndenge ya mosuni na ndenge ya bato pona ko éviter maladie esunga biso kososola oyo tosengeli kosala pona ko éviter lisumu ndenge utaki na ebandeli kino mokolo lelo. Ndakisa mosusu balobi na biso ete pona ko éviter coronavirus esengeli ko simba ko tika mwa distance moko kati na yo nandeko mosusu 1 mètre ndenge balobi pona ko éviter ke na kokuta na kotuta na de temps en temps moto akoyi kozwa maladie to moto akoyi kopesa moninga mosusu maladie. Il faut observer oyo babengi distanciation sociale to distanciation physique po ete toyeba na ko stopper propagation to kopalangana ya maladie wana. La même chose na makambo etali molimo tosengami pe ko observer distance na bato moko boyi na bato mosusu de sorte que bango ba contaminer biso te biso pe to contaminer bango te na ndenge moko ya mabe. Bible ezali kopesa biso yango tika totanga elongo bandeko na ngai po ezala te lokola makambo ezali kobima kaka na mutu na biso tozali ko inventer totanga na 1 Corinthiens bakolinti ya yambo tokotanga na mokapo ya 15 bakolinti ya yambo mokapo ya 15 totangi na eteni ya tuku misatu na misatu. Biblia ezali koloba na biso nini bazoloba boye bozimbisa mate kotambolana na bato mabe ekobebisa malamu na motema. Alléluia. Kotambola na bato mabe ekobebisa ka malamu na motema. Babi que personne ne vous séduise. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Kotuta na kana bato mabe okobeba. Oh non ngai vraiment nzamba zali na ngai. Ba mona ga yo tout le temps na paka juma ya evangelisation osala ka na paka juma. Kaka epa basi wana. Koba kaka kosala ndenge wana mes jours ezali bakokango vraiment la main dans le sac. Kotambola na baninga mabe ezali bien te. Na lingiawa pona ko stigmatiser bande ko bavandi na paka juma kuna te nabi ke bana na nzambe bele bazali kuna ebele tango mususu ba yebite nanu bazwa pe occasion ya koyoka sango malamu te pona ko bongwana. Mais lelo à travers message oyo nazo yebisa bango ke nzamba azali capable ba mosusu pe bazali kotikala na kati ya vie wana parce que baninga mosusu bazali esika bazo vanda ezali ndenge wana ekoma ezaleli ekoma mombongo ekoma lolenge ya kosala bazali kosala ndenge wana. Mais lelo tomoni ete makila na Yesu Kristo ezali capable ya konika biso kopetola ezaleli na biso kolongola biso na kati ya masumu wana pe kopesa biso nzela malamu ya kolanda. Alors ndeko na ngai esengeli kozwa distance na bato mosusu mabe nzinga na yo kotutana na bango te pamba te bakoya kobebisa yo pamba yo zali mwana na nzambe boyoka nini ko uzala kati ya pole na molili bamona ka toujours kotambola kaka na bato mabe onono naza kote bango bako changer mtoma Paul alobaki ke nazomi komisa lokola bato nyonso po ete nabikisa ba mosusu kati na bango yo za mtoma Paul Ntoma Paul tango alobiki azaki komiko misalo kwa batu nyonso wana azaki komela diamba na ba meli diamba te est-ce que azaki ko bomana babomi à partir ya moment wa ndimela ki Yesu Kristo te. Donc il faut que sosola oyo ye alobaki ezali que koboya kotia mindelo epa na batu, c'est-à-dire que ceux qui
okutani na mutu moko azala mabe pona koyeba ko partager na parole de Dieu, tu peux le faire, mais awa compagnie, c'est-à-dire que ekomi mo mesano objectif na yo ezali à côté ya te, ezali ya kosakola sango malamu te, mais bokoma kaka baninga juste kaka pona makambo ya bomo yoyo ba compagnie ndenge wana ezali mabe kokutana na bato ya lolenge wana ezali mabe pamba te ekobebisa yo ekokweyisa yo bosantu wana ekosila tosuki wana te tozotanga pe na mokanda ya ba Timote ya mibale Timote ya mibale totanga Timote ya mibale mokapo ya misato Timote ya mibale mokapo ya misato totangi na eteni ya liboso kino na eteni ya mitano. Timote ya mibale mokapo ya misato eteni ya liboso tina mitano bazolo na biso boy. Kasi ososola likambo yo ete na mokolo na nsuka ntango na mpasi ekoya. Njambi bato bakozala bamikumisi na bango penza, baluki na mosolo, bato na lolendo, bato na ngambo, batuki, bato na ngambo, batuki, bato bajangi kokumisa baboti, bato bajangi matondi, bato bajangi bule, bato bajangi bolingo, bato bajangi boboto, batongi, batomboki, bato na yauli, bayini na malamu, bakosi, bato na nko, bato babimbi na lolendo, baoyo bakolingaka malamu na bango penja koleka bolingo epai ya Nzambe, bato bazali na lolenge na kosambela nde bazali koangana nguya na yango, opengwa ndenge yango opengwa ndenge yango mpo ete bamosusu na bango bakoyingela kati na bandako mpe bako awa na lingala o bazoloba opengwa ndenge na yango, c'est-à-dire que na kati ya bato wana nyonso yo zala musika na bango na lingala moso bazoloba ke kozala pene ya bato wana te zala musika ya bato wana. Na français bazoloba éloigne-toi de ces gens-là, zala musika na bango, distance na bato wana. La même chose ne tozali koluka observer distance na makambo etali kokima coronavirus. Na makambo etali molimo bazo senga na biso pe tozala na distance. Na bato batangeli biso bato ya lolendo, bato bazangi botosi ya baboti, bato bayebi ko sambela te, bazali ko lakisa kaka nsambela ya libanda mena kati ezalaka te, baluki misolo. Objectif na bango ezali misolo soki kobuka lokuta pona kozwa mbongo akobuka lokuta, soki ko papa machette pona kozwa misolo akopapa, soki ko yiba, soki ko boto akosala nyonso na paske alingi azwa misolo. Bato na lolendo, bato na lokuta, bavimbi penza na lolendo, moyen toliezo isika na motema na ye ezali te. Okotambola na bato lolengo wana pona nini? Mwana na Nzambe, Nzamba alobi na yo zala mosika ya bato wana distance, observer distance na bato lolengo wana afin que ozala contaminer te na virus oyo ya molimo oyo tozali kobenga lisumu. Ozala mosika na bango afin que virus wana eyeba na kozwa yo soki mokete. Eh bien, ndakisa mosusu avant toyeba na kosilisa ezali toujours na kati ya Biblia na makambo etali coronavirus balobi na biso ete esengeli kotikala na ndako confinement pe kobima pamba te. Kozala na confinement kobima pamba te. La même chose na makambo etali lisumu ndeko na ngai. Nzambe azosenga biso confinement moko boy, de sorte que tozala na ye ensemble na mokanda ya Yohane mokapo ya 15. Yohane mokapo ya 15 totangi eteni ya liboso kino na eteni ya mine. Biblia ezoloba boye: nazali mowiti na solo mpe tata na ngai azali mobongisi. Etape na etape kati na ngai oyo ekobotaka mbuma te akolongolaka yango, mpe etape na etape oyo ekobotaka mbuma akopetola yango ete ebota mbuma mosusu. Bino bopetola mimpona liloba lisili ngai kosolola na bino. Boumelaka kati na ngai pe ngai kati na bino. Pela moko na etape ekoki kobota mbuma yango penza te soko ekoumela na mowiti te. Bino mpe bokoki te soko bokoumela
kati na ngai te. Yesu Kristo azosenga na biso ete toumela kati na ye. Tikana yebisa bino ke bokesani ezali entre kondimela Yesu Kristo na koumela kati na Yesu Kristo. Ezali biloko mibali ya kokesana. Azopesa biso ndakisa awa ya nzete, tozo nzete ata lokola mowiti, donc vigne, n'est-ce pas? Ezali na bitape nango, etape oyo ekangami na nzete te, moyen ebota mbuma malamu ezali te. Donc po ete etape ebota mbuma malamu epesa fololo na batiti malamu, il faut ekangama na nzete na yango. La même chose mondimi. Bazo senga na biso ete to umela kati na Yesu Kristo. Makolo libanda de temps en temps te. Umela kati na Yesu Kristo. Yesu Kristo azali lokola shiko ndako na biso esika to vandaka, esika to kangami. To kangama epai na ye. To umela kati na ye. Na liloba na ye. Lelo oza na liloba na nzambe lobi oza na coutume. Lelo oza na liloba na nzambe lobi okomi na science. Lelo oza na liloba na nzambe lobi okomi na te. Esengeli ko umela na kati na liloba. Pe ko bima bima te. Pamba te na ko bima bima lelo ke ina coutume. Coutume ko peso ndakisa mosusu e ko peso nzela mosusu akolanda. Oye ko kani na liloba na nzambe te. Ko umela kati na Yesu Kristo ezali ko umela na kati ya maloba na ye. Pe ko umela na kati ya maloba na ye ezali ko pesa biso ko kola na molimo. Ezali ko batela biso na ba masumu ndenge na ndenge. Ezali ko batela biso na ba masumu ndenge na ndenge. Talatina nini bandeko na nga mibali pe abasi, coronavirus ezali penza ndakisa oyo bapesi biso lokola bato po ete esunga biso penza kososola makambo etali lisumu. Lelo toyebi na makambo etali coronavirus kisi nanu emonani te baminganga ndenge na ndenge bazali kobunda mpona kobimisa ezala ba vaccin ezala ba formule oyo bakoki kosalela po ete bayeba na kobikisa maladi wana ezali kozwa mate. Me na oyo etali lisumu ndeko na ngai ya mobali pe ya mwasi, nkolo Yesu Kristo asi apesaki solution. Tango tozotanga na kati ya Biblia tozokuta na bilaka oyo asi apesaki biso na mokanda na ye. Ezala pona ba maladi ezali kobima na batango ya suka, asi apesi bilaka epai wapi solution malamu ekomonana. Ezala munganga, ezala mutu nyonso oyo azobela na oyo azobela te. Solution pona kozwa na ba maladi to kobika na ba maladi ya pasi, ba maladi mabe oyo ezali kobima na mikolo oyo tozomona ngo kaka epai ya nkolo Yesu Kristo oyo azali pe seule solution na likambo etali lisumu. Tokotanga yango na mokanda ya banzembo tukulibwa na moko. Banzembo tukulibwa na moko, Biblia ezali koloba na biso nini? Ezali koloba na biso boye kobanda na eteni ya liboso kino eteni ya motoba. Psaume 91. Azoloba boye, oyo akofanda kakati na isika na kobombana na oyo aleki likolo, akopema na nse na elilingi na oyo na nguya nyonso. Oyo azali kozwa isika na ya kobata, ma isika na ya kobombana. Azwi nzambe lokola ikimelo na ye, azwi nzambe lokola protecteur na ye. Na kati ya proverbe masese mokapo azomi na mwambeteni azomi bazoloba ke le nom de Dieu est une forteresse. Kombo na nzambe ezali donc ezali lokola nguba, ezali ebomba melo, ezali quartier général, ezali base militaire, ezali na espace na kati wana oyo mosantu akimaka na kati na yango pe bazwaka yeso ki mokete. Alors na kati ya psaume bazoloba na biso ki oyo akozwa nzambe lokola ebomba melo na ye, akobata manase ya elilingi ya oyo aleki nguya. Oyo ya nguya nyonso, nguya ya kobikisa na maladi, nguya ya kopesa kisi, nguya ya kopesa mayele, nguya ya kosunga ete mokili etambola malamu ezali nkolo nzambe. Azokoba koloba boye, na koloba epai na Yawe ete yo ozali ebombelo na ngai mpe ndako na ngai makasi. Nzambe na ngai oyo ekondima ngai. Njambi ye akobikisa yo na monyama na oyo akobomaka ndeke. Mpe na malari mabe lokola akojipa yo na nsala na ye. Mpe okobombama na nse na mapapu na ye. Solo na ye ekozala nguba mpe ebombelo. Okobanga biloko na nsomo na butu te, nto mbanji oyo ekopombwa na moi te, to malali mabe
te oyo ekotambolaka na molili, to kobeta te oyo ekobomaka na ntango na moi makasi. Tu ne craindras ni la peste ni ses ravages. Okobanga te maladi mabe na ba conséquences na yango. Solution ya ba maladi mabe otozana ngo ezala sida, ezala coronavirus, ezala ba Ebola, ezala ba maladi nini nyonso ezali kotongisa biso awa. La véritable solution se trouve dans la parole de Dieu. Ezali Yesu Christo nazali solution. Ye azali ekimelo. C'est vrai que soito kimi epa ya nzambe, ça ne veut pas dire que biso nyonso maladi esili tokobela ka lisusu te, non. Mais ça veut dire que la solution finale est définitive. Même ceux qui maladi wana ko kozwa na nzoto oyo ko détruire yo ekoboma nzoto, mais na plan ya nzambe tango Yesu Christo akoya okosekwa. Okosekwa maintenant pona ko vivre bomo ya seko na seko ezangi maladi o ezangi babilo kwa na nyonso. Mais Dieu est capable également de protéger na moment où tozoloba. Azali capable ya ko protéger. Azali nzambe o ya protéger ba partenaire mosusu moni mwasi mobali yake ko tambola zui maladi lokola sida ayena kati ya ndako mais atikeli mwasi maladi wana te ya kufina sida mais mwasi atikali na bomo. Azali nzambe abatela quand même baboti omoni bakweyi na kati ya ba maladi wana mais ye abateli bango. Nzambe na biso azali solution. Azali solution ezala pona ba maladi lokola coronavirus, yende azali solution pe pona ba maladi lokola lisumu, ba maladi spirituelle o ezali ko boma complètement. Ndeko na ngai. Yango mokolo lelo na pona ki ete toka bola na yo autour ya coronavirus, lisumu ya ebandeli limbolami. Pona kotala ndenge lisumu ebandaki na kati ya jardin d'Eden e palangani mokili mobimba, likambo ebandaki na mobeko, la même chose lelo. Coronavirus ebandi na likambo etali mobeko, kozanga kotosa mobeko ememi lisumu ememi liwa etamboli mokili mobimba. Mais solution na biso ezali kati ya nkolo Yesu Kristo. Lelo tango azali kolobela yo eske ozali kopesa ye ata mwa esika moke. Po ete ye pe andimela yo, ayamba yo, lokola mwana na ya petola yo, pe apesa yo bilaka lokola bilaka ototangi awa, azala ebombelo na yo, azala ekimelo na yo, azala mobateli na yo butu pe moi. Nzamba azali capable, azali offrir yo occasion oyo. Est-ce que yo kopesa ye pe libaku wana? Ce qui ezali volonté na yo, tikete yawe nzambe apambola biso, boko contacter biso na ba numéro ndenge na ndenge oyo bazali kopesa bino à travers émission oyo, de sorte que toyeba na kosungana afin que ba nyonso balingi kopesa bombo ina bango epai na Yesu Kristo, bayeba na kozwa lobiko wana. Na tomeli bino boye malamu na kati ya nkolo Yesu Kristo, pe boumeli malamu na bombo ina bino na kombo na Yesu. Amen. Tobondela. Yawe nzambe tata na nguya, to pesio, merci. Na tango pesi biso ya kososola lisumu ya ebandeli na baravage na yango à travers bokono etamboli na mokili ya coronavirus. Sunga biso ete nkolo na biso na ndakisa oyo ya coronavirus, to simba batoli nyonso kitoko ya molimo pona koyeba ko éviter lisumu pe ba conséquences na yango pe ko kimela epa ya Yesu Kristo azali solution na makambo na biso nyonso. Merci na kosunga ndeko nanga mobali pe ya mwasi ala ndingai shikawa azali kozwa mokano na kati ya bombo ina ye pona koyamba ye na kati ya lopango na yonkolo pe ko batela ye yo zala protecteur sunga ba minganga na mokili mobimba tango bazali ko bunda na maladi ya coronavirus pesa bango mayele pe bwanya bayebe ete science kaka te kasi ba kimele pa na yo po ete solution zali pa na yo sunga po ete bazwa ba solution esengeli soki bazwi bakisi esengeli nzambe pona ko bikisa bana no bazali ko bela ndenge na ndenge lokume ko zale pa na yo bikisa ba kono nyonso nkolo bikisa ba we bazali ko bela bazali na kati ya ba hopito bazali ko kimele pa na yo ba nyonso bazali na like pa na yo lakisa loboko na yo nkolo na biso ba mona loboko na yo bakumisa monene na yo pe mabota nyonso ezala na esengo bana no bazala na kimia bakumisa monene na yo sango malamu na yo panza na mokili mobimba to milengela koyamba nkolo Yesu Kristo tango azali komona na nokinoki yango nde libonde na biso ya kondima pe komikitsa na kombo kitoko ya nkolo na biso Yesu Kristo. Amen.